Tumbe elengi te awa sikoyo ye elengi nakoyebisa yo komba ebandi. Oui, merci. Depuis la forte prison, la senti vraiment soutien total. La sanité, on le remercie de toute Aza mwana moto te po akosangai abongwani pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Bana kitoko koma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolimo lelo ya yo bolingo ebateli le Nazareth lipamboli oyo emonanaka tempeni mama kandi elobi kolapie mapapu masope mafuta tokokesikana elongo na Nzambe oyo babenga na makomi Jésus. Forte action, forte progrès, Ligue des jeunes, 5 de seniors sont derrière, Félix Antoine Tshisekedi sur le moment Tombolo, moi, parce qu'il y a une salle de l'eau, patriote, Abima, à salle de l'eau côté, Tibola, c'est une fille vraiment, Oyo, à salle de honte, à jusqu'à la 4e génération, Tibola, merci beaucoup, maman, Master Guinée. D'abord la joie puisque à Zamoko il y a compagnon de l'île, il y a mon cannabis. Alors tant que bandaki l'île naie et ça la kamala mon fanda na batuko pour ça va bien. Alors tant que bandaki l'île naie puis ce pays de peste soutenir qui il y a mon monito tamboli naie pendant moment où ça qui a pas kangama si le long ndenge to landi procédure il y a état de droit au le na mon cannabis mais ça dit que le long de toujours c'est la calamité to bimanaye to comme on a na temple Salomon na 10e rue à sa bénédiction et tout y a na sécu Dérogile pour na ba prophète pour na ba prophète ba opesa prophétie bazolo bana opinion nationale makambo oyo ezana nzela te bino kozana monde politique ilobani nyokozala nango par rapport ya ba propos ya ba prophète ya ba sala nzambe mosusu bon siko il faut batebele ba comprendre na motuna na yo yesu ayano la ba falisao ya kaisala ya nzambe na lobi na yo lito basala nzambe bakoti na mboko biso koto soutenir bango en commençant d'abord par l'archibishop Coutinho Fernando et évêque Pascal Mukuna. Alors né ngomoni biso pays de pes machine à politique il y a Congo te mais ya monde et ça li ka toko taper makambo. Donc prophétie ou pas prophétie mais biso to soutenir lit il y a évêque Pascal Mukuna. Marcela bango que évêque Mukuna parrain politique na c'est Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Voilà. Toi l'accès politique. Azali membre ya UDPS, il y a même temps de soutenir vision chère et chef de l'État à quand il y avait patriotique. Ça veut dire que Bazo Bozomo na eux, le président Guili, le cordon Gilles, la mission de ce journaliste, il y avait patriotique. Pour ça, Wanda, pour le soutenir, Mouko Antombolo, Mohamed, le chef de l'État, parce que justice n'a pas été pendant 21 ans. Grâce à Fati, à cause de cet état de droit, les lois justice sont comme indépendantes. À travers le procès, il y a Sony, le procès, il y a Mabé, le procès, il y a Kindoki. Moi, je dis que Dieu, quand aujourd'hui, justice n'a pas Mboka, et quand il y avec sans condition, sans peine, sans condamnation. En tout cas, donc, merci, la chef de l'État.
aujourd'hui tozalaki na problème ya justice biso tolingaka kokomante badécision ya justice tomonaki ntango évêque abandaki etumba ya veille patriotique mbala moko eumeli te tomoni likambo ya Mimi Chibola ekwei. Alors évêque azalaka na prison tomoni justice epesi liberté provisoire te mais akite ye na lingala facile nikolobeke batikini ye ndenge be makambo ezalaki belukuta. Alors biso toyekoyebisa ye ke etumba ya veille patriotique ekosila te ndonge ebandaki yango tokopesani ye maboko parti na biso kongwana va ye kozwa ye tokenda na ye obike mokolo bakanga ye nga nazalaki na parke ti na longo ti ba 0 namonaki bandeko ya FCC bakolobaki tosukisini ye. Alors moto ya nzambe basukisaka ye te okokunda etumba na nzambe lelo etalisi ke lukuta esili nzambe aza na ngambo na biso komba ya veille patriotique ekokoba ti na suka donc tokozwa ye tokozonga na ye po te tobunda etumba ya mboka. Président tomoni quand même évêque a passé 3 mois en prison bao ya yo ba moko ya format ki lelo bakomi kolobama be contre ye tomoni ba monter ba kambo en toute pièce pour kolobaka ko clouer ye en tant que citoyen congolais ta kolobi ke ko combattre ba décision de justice te ba na openza omoni ba ye bandeko ya FCC soki okokunda etumba na bango esengeli kozala mayele na bango be yo komona mboka nini nzamba apesa biso nkita tozalaka na jama tozalaka na or tozalaka na zamba tozalaka na mai bato bazaka bato ya pasi. Population congolaise est estimée à 75% jeunes, 90% baza au chômage. Kaka bato 5 nde basepena koko nyangi bitakwira kinke mulumba shadari kabilo biso nyonso tokokembaka ezalaka normal te donc tolobi te etumba mboka tokobunda nango tina suka bamontage na bango nzamba sukisi yango etumba elengi te awa siko elengi nakoyebisa yo komba ebandi tokosenga kebaka ndenge ye bakangaki ye akotaki makala basambisi ye tena bapolima ba Albert Yuma ya chèque 100 millions bakanga ye te yasa muluba n'importe quoi donc nous attendons que non état de droit ebandi mais comme pona bato nyonso. Merci. Leo
Hola,
résidence na yango wana parle na ye biloko tu awa konte za mukulu eleki afa yulu musika otelema te eleki afa yulu na musika oyo eza cangu te papa oyo mpenza eza cangu te naloba mono esimi nalobela ngo oyo nzima alobaki nakoloba nayebi ape mwa mwasi wa deja babilo naolia bakiti na bamesa atanya ukondoko namona yo nacha yo na mwamba na minito na kata pena katikati ya saki ya fufu. Oui, allô Escoti, bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Bon, tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingi te. Mais nazoche la bino moi mutio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment des bons donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pour cela susu. Kuna eza mambo mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papé si mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons la porte à sunga yo, a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandika na foufou. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez Silio. Ça qui dit sérieux.
Depuis la forte prison, la senti vraiment soutien total. La peuple congolais d'abord, mais il n'y a pas de moment. Le colonial Sozabasala, la Zaraki la soutien, il y a une multitude déjà. Bande colonial Sozabasala, la Congo démocratique, Bande Nazambe, Bande Congo, la paix sur le merci. Problème. Oh, asimbi kisi. Asimbi kisi. Eli kambwa kisi te yobe ke no luka kisi na osala nini? Oh simba. Je crois qu'il est temps pour nous de nous prendre en main, de nous lever, t'ôter les mains, en nous consolidant, en nous fédérant, en créant notre propre économie pour devenir une communauté forte et respectable. Je crois que face aux atrocités que notre beau pays, la République démocratique du Congo, subit, spécialement à l'Est, à savoir les viols de nos mamans, de nos filles, de nos sœurs, face au pillage de nos ressources
à la déstabilisation politique et sociale du pays, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face aux injustices, au génocide impuni, on ne peut plus se taire. Trop, c'est trop. Face à la possibilité d'une balkanisation, on ne se taira point. Trop, c'est trop. Face au tribalisme, à toute forme de xénophobie, de misogynie, nous ne nous tairons point. Trop, c'est trop. Face à la famine, face aux personnes qui succombent suite à des maladies banales à cause d'un système sanitaire défaillant, Batubazo Koufaneti Banzinzi, Ezamawa Mingi, on ne peut plus se taire. Levons-nous et agissons, mes chers. Soyons de cette nouvelle génération qui prône l'intégrité, la justice, la loyauté, l'excellence, la générosité. La RDC, appelée également scandale géologique, car riche au niveau de son sol et son sous-sol, de son bassin fluvial, avec ses 3/4 de forêt équatoriale, sa biodiversité, ses 3 climats, ses belles montagnes, sa richissime culture, doit être conduite par ses filles et ses fils. Le Congo aux Congolais, to silisi la corruption, pasi le kimingi, ba mama, ba tata, ba ninga, to sangana pona lipanda na biso. Mettons nos dons et talents au service de ce pays et de la communauté afro-caribéenne. Je sens un réveil patriotique, panafricain aux portes, l'arrivée d'une nouvelle ère rafraîchissante, afin de bâtir une nouvelle mentalité pour construire une société congolaise prospère et florissante. Shalom peuple de Dieu, que la paix de notre Seigneur Jésus nous comble, parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel. C'est la sœur Tiffany Mokoa, la princesse de l'Éternel, la présidente du Parlement céleste, députée Kwanabanda Kunabino. En tout cas, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nouvelle Ezakaka, tu peux communiquer, information, c'est que les Nazaréens ont moins souci, vraiment souci, mon côté technique. Voilà pourquoi nous vous supplions, nous vous demandons, s'il vous plaît, d'ailleurs que vous accepterez Abisso na banda kunabino ka lolenge tozali. Vraiment to senga na bino na bolinga nkolo, bayo bolinga ka kolanda mingi les Nazaréens. Vraiment bosunga biso bo s'abonner na les Nazaréens News. Donc neka ke komami wana les Nazaréens News parce que les Nazaréens oyo ya Kinshasa nde oboye baki liboso ezu un petit problème technique. Donc moi et toko tsaba vidéo il y a milai eza vraiment pour l'instant. Donc voilà pourquoi na bolinga musalo tozala nango tosala libino les Nazaréens News. Dans les Nazaréens News nde ya bino les Nazaréens News les aka les Nazaréens donc ndakwa les Nazaréens famille les Nazaréens toujours mais news au fait que les Nazaréens News ndenge ba komia wana au cliquer na place ba komi s'abonner au s'abonner massivement donc il faut s'abonner au epipe moninga s'abonner au epipe de quoi s'abonner donc vous s'abonner massivement s'il vous plaît bible ngakolo bible ngala certifié bible ngala princesse de l'Éternel je vous aime beaucoup de l'amour de Christ. Donc je disais tantôt que les Nazaréens ont un petit problème technique. Voilà pourquoi nous vous supplions de s'abonner sur les Nazaréens News. Ces derniers temps, nous utilisons beaucoup plus les Nazaréens News parce que les Nazaréens Kinshasa a un petit souci, un petit problème technique. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur vous bénisse parce que tous nous avons besoin de la bénédiction de l'Éternel car la Bible nous dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit, ne fait suivre d'aucun chagrin. Au moins quand émission Talio attaque au Tali. Donc toujours sous kakana ba minute choba 1 minute 2 minutes 3 minutes parce que moi to ke mula ezate donc ba témoignage au lanjo table sainte au landie mission ka au landa oyo attaque oyo landi ya muke oyo donc cliquez lien oyo za na sewana après titrage kazo elandaka wana donc so ko moni titrage na sewana au mona lien. Alors cliquez le lien wana et vous mettez directement dans les Nazaréens News. Donc cliquez kaka donc au tali attaque au moment la titrage des wana. Ce qu'on a c'est à titrage wana au moment le lien. Final lien wana et vous mettez dans les Nazaréens News. Quant à moi, je suis rempli, je suis comblé de joie pour beaucoup s'abonner et belé. Ciao.